www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Everybody, let's go! Hey! Come on, let's go! Yeah, come on, let's go! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout na babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli, ça la 2 jours livré dans Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Pona. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, dans la province Nini. Sokoko Makaka na prix mousquet. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Voilà, bonjour mon daté, bonjour Balanio, il y a poto na poto balobi meilleur site 2019 la mine d'Ovoa, vraiment la mine d'Ovoa ba condoléances toujours quand on continue na sujet ka ya matin ozo pesa biso passer muki to kozala kuna kalatina ba class weight na ba célébrer yo zalate ah balila kana o bazolela. Voilà, bah merci nous tous à brancher dans Laetitia quoi la métis noire toujours quand émission et ça la cabine plaisir ma casse le lobo on zo le bel kambitali chafouin. Pourquoi ba fille comment on met la chafouin? Ba conséquence ni za kana chafouin. Et puis ba avantage ni toujours kabla chafouin na to milaka. Et pourquoi? Et ça me belle to ba poussa biso to mela chafouin pour te minene to et ça ba sentiment na biso moko to za complexe na biso moko na za muke na ya munene to découvrir ngo elongo na mwana mama na bango babiso ko boyo sali mukili na yo. Bonjour. Bonjour yaya ngande mama bosa na bi bango nyonso bana biso nde pena ba mama ba mama apisa ka conseil hein ba pisa ka conseil mais balinga rankinte mama apisa conseil linga rankinte pona sujet na biso ya leleza ki likambo cha foin eningi simon et puis ti lelo et continuera toujours au santango nde ton ke fi o mela cha foin po ya munene. Pour nanga na santango boy cha foin autrement dit ba vitamine isa mabi makasi na nzoto ezoboma tala yelo mo be komisa niveau oboma elo mo vende ko matisa niveau ke ebomi pe mutu akufi ezaka ninga na mona ngo eza complexe. Oui, eza complexe parce que ngande na zaboy na sepela na nde na nzamba salanga en tout cas na envia tende na zaboy na za mundele na envia na ngate na za chinois na envia tende na sepela na nde na zali Jenny Banza autrement dit congolaise ya solo na kin ya tongo mona bandal. Donc so na moni mutu eloko moko azana ngota zoluka akoma nango au moins ezala convier loko wenete ya malamu te muninga sombo le a gloire à Dieu lobinga pina somba maintenant que mutu akom munene to azana munene ngana envier ke na koma munene po etinda na ba n'importe quoi impossible c'est ça. Ah Jenny na biso côté na biso fille azaki mokelo la meli chanfan ezami bal mutu ba poussa biso te to matina niveau wana ezaka mibali ba poussa biso te eza kolula mobala wako pousser moi c'était que non comment munene parce que soki alingaki yo na mkie wana tanga bimisa ba bolingo seka mona ki na taille wana peut-être yo mo so vandi na munene normal eza mutu musu pa vandi yana mutu musu santé na ye aza na ngote na mama wana parce que awali kana ba étape mo mais tant qu'on déposer
Mutu pona za poser ça kanda ko libala te akozwa pe musala mo bien akozwa pe place mo azo se retrouver na ko pe mo 10 francs au moins pe afunga na na ndenge ya bien mais ce que ba tafuna ba fi ba linga ba écharger ta ba fi ba ko mo baka kib ta musu ba ko mo zo ba pique jango ta niveau kib andeni ba fi ba baka oui kib ka o balambela ka biloko oyo et ça maman na lisoro munene tikolo babu pardon kib wana na masanga za ka poison c'est bon nzoto surtout za vitamine na makasi tikolo babu ah oui et ça l'a pas c'était et ça l'a pas cité donc ça fait les alors on a ba des sortes ya romela soko o mela et ko fungolo mais moi j'ai pe na ndinga mabundi so ya ko baka ndeza ka suka moi j'ai na ndinga ya mabundi so ya ko baka yango lisoko ka suka ça fait ya baka yango lisoko ya ko te li pour place lisoko ka donc 4 pe u misa te yango le wa levier 4 jours à pamba 6 mois wapi wana ni bablo na ba mila ba ndi ba kombo ngalo kwa na somba na nguti na ba ndini so qui imagine mtu pesa asima donc qui imagine ba kisi mususu kaka bozuzui au salon honnête moi poto mélange tout comme moi poto jus seringue au longoli place ba chubaka au tukeka moi seringue wana mkia lokoti ici au côté ici yo mo tindi chu aller au lali pongi au lili ba fufu 4 jours 3 jours en tout cas ngana te matin au te makututi nzambe na ngai wana eza ba avantage ya tafwa ya ba keep o biso ba jeune fille to linga toujours to koma plutôt sima minene koza pe base minene ngwana ko ba pe ko traiter yango te za pe pas makasi poto ngozo lukanga boya munene faut ba pe ndene otango soin ah oui donc il faut que bandinga otango soin donc vitamine des ana otsa soin et comme ko pesa no mutu nzoto solo et comme anana ko komisa mutu mai o comme otoka donc ezete omoka kiza mabe mai posima wapi na nzoto oui o comme mai na serse na nzoto na moi so comme oui o comme mai excès ya vitamine so eleki nazana copine na mo bino tanga kombo de bambote belé na lingaki mingi mazapete azara loka chômeur américain imagine to tondo futila ngaku na salaka ya sala te mais akoma ka pembe na munene siko ngamusu na vanga bi mais mono akoma munene boyinde siko jour na nga repos bon non tellement que nando ça na boîte na oluka na récupérer ba pongi ko suna mona ka ya bata mai na ndala liboko loko do o Jenny ngavini o mo lelo ndo bima tendola la ba pongi boy zwaka o na mono za ko ndanga o nazwa o natani dimbu mo bi aspirine kutu mo na milana pasi bo o dimbu ma melango ba mama kote moko isa l'autre ba melango 10 ba 20 ba 30 tiko sa boinde kuna 10 ka ya pamba yo lokwa no bandi no sika 10 ka ya pamba ngabi ya monde za bino kufa na musala na lobino kisute na olanda na ngota ti ngasi na wakali no pass na milaka volume mi bale na lala net lelo na lamuki lelo na tona lamuki lobi na 15 bongo o dimbuma c'est musala na longwe na ngai yo wana se tulati tonto momo na imola ti soit est-ce ko kola vande pine na simo mona tila mbaso atemjeni ça venga si ça va ya mais na suka nango akoma na ba problème akoma na ba problème soit avandi il faut ataka papier na se ata papier mouchoir na se azo moko mso atal kula kaleson oui ba vitamine wana comme soka vando mona ke kale sous-vêtement na ezopola ka kaleson na ezopola ka etangisa ba eza ba cause le ba fille le bele ba kuma otanga mai na sexe ça cause eza ba kisi wana oui o mona fille mususu do akoka kozanga papier mouchoir te mais akoko lobango boete donc yé soka zangi papier mouchoir o mona ngolo quoi défaut. On comprend. Donc ici la soirée que tu style madame kuto aliate maso maka papier mouchoir à 300. Donc c'est ça. À combien donc toi là tu as trouvé quoi bimé faut mon il faut un papier mouchoir soit mi balé soit mi ça tout moko mi bala baki moko tina c'est. Peut-être on pas comment que papier ane polignon soit comment que bimé mai. Donc na mekema ko mais matika na mekema ko conseiller ngabelo onyo so bosala na ntutu même kutu amoxicilline o un jour eza soko melango bele poni bataka même kisi nyo surtout na comprimer nango o mela selon via ya médecin po ani po ya mutu ni na mutu bakisi na bozo meleza kisi d'autres par exemple na traitement nango mais yozo melango atobeliti donc tant on peut comme sous belé na ntoto esa ka inconvénient donc esa ka inconvénient de ba finio so ba melaka chafu botika chafu eza mabi eza la quelle sorte ya nini o vitamine nini ya nini dd et puis ba conséquence c'est maman tina ko passer rapport na mobile et mais mabango tina passer rapport na mobile mais mabango tina liwa et mais mabango tina kufa dd pour biso ato créateur ya ki bi bona se ya ko ya biloko ba sela ki bi bona to yebite yo zo ki bi majo batara na biloko baki na nzoto pourquoi mobile ngo ndeso zandi disoko munena lingi yo ten et puis mbali msuba ngamo pe basi masoro minene et puis mbali msuba lingana et puis moi ça zané minene ti non que donc tout ce cas complexe tout ce cas ko envier donc moun muninga vanela ti mo di ne vandité c'est plan na ozana ngo c'est plan na wa ngonet nga dina c'est plan na ona zana ngo na milinga grave so ba bina na kufa na bota mamundeli na bo andra mindele bo limbisanga na kufa congolais na kufa congolais Jenny ba mai wane bima ba fina ba sexe à cause ya ba vitamine wana est-ce que yango ça la pique ba relation wana mi bali e umilate
Oui, yango pesa la relation na bango na mibale umela te parce que mobali nini olinga et comme on attend moi ça comme beaucoup foko tu mobali azo pénétrer au monde que non il faut ça ba mai donc mobali soka comme remarquer bon il faut ça l'effort aki manaye ok oui ça va comment non moi ça ma mai na se ou bien soit moi ça sala raboui et comme un tout monde a mis sous vimbi si bango libumu et ça ko vimba libumu et provoquer ba opération to ba opérer bon monde que faut perdre vie dans le colo ya ngamo ya mukie am so meli vitamine ngo am so nzambe nga sala ko vivre pendant exemple 20 ans na mokili okufite mo meli ka vitamine pendant 7 mois et pas bato inani et meme on a kufa tinani c'est importance nango ezate ba ya to tika tafo za la toute sorte ba dexa ba soki super appétit ba nini ba soki ba nini na ba dexa on est ngana bi désaccord ezaki si ya pema ya ba oui ezaki si ya pema bato ba belara asthme bakusuko so pe metretaka bango esungaka bango edozaka bango ezaki sima bateka nka sans frais epesaka bango kimia soki mso ezosangisa petit pe mawana omonaka epesaka bango nzala mais ezaka annexé te moi plaquette moko kaka komona asali kir edose malade mais bino bokomo omelango ba 20 comprimé ya dexacor wana po pe mango kutu ezotraité eyesu epa na yo bando kobela yango to po ekimisa baya totika sans frais sepela na ndenge oza totika vitamine totika ayebi basi net ngana bosu na mona konzi eza même maman même ndiko nga jenyo za yakona na kinda musika te donc na mila masangi kimsanga petit mikona na tena mama masanga na se fo munene ka na tongo na bouillon Jenny est-ce que maman ele kaka na kini awa to na ba pays musupesa na mana ba poto maman na pesa to zaka biso ande mutaka complexe ndela ta biso on dirait ka biso parce que dans une ngulu yo ki poto te mena voyager moi un peu na ba province na baba Congo na mona ba Congo bazara pinda kutuna minene te na mona mkongo moto wa forcer o ngana za minene te na biso pe bangala to na biso minene kana kolia na kenal Lubumbashi na parce que ngana 50 ngala papa na ngaza mona mama na ngamswahili na mona be bande kuna biso to zara na taille po ya biso taille eza penda ya biso bangala baswahili to aura déjà en taille voilà donc na mona na ngaite mutazo forcer po akoma soki ndeni akoma ngana ebiki non so ba to akoma ngana minene c'est mikolana na olia mini pe na lie bien mais o ekoma ke non muto azo forcer petit ta so monde bato bamela dexa place ba oli au sepelate modero bon ba lekina modero yo melango 30 comprimés on a jeune fille boyo memo na restaurant ya frites boy na moi poulet boy ozo mona ngonje ba iso meka mwande na biloko kama na ngazare msuso to mela ameliti na dema pakari menga sono mela tanga biya ya siko to zo tianda ko mbato peso toni boyo mtoza na petit na biso nyoso to mona njo senga non ko sekate za buzoba eza kuzomola jeninga bite ozotala ngasko olie biloko ndako nyonso parce que na tuna des fois mibali na mo ba se comporter comment na kolia basala basambla soko omela olinga te ke mbalari aye ba to olinga te ke mbala arrivé 2 heures ke mbalo vande na mo sinet leta ba mo comprendre ka mo emo oh yon leta oh ninango otoka surtout mabunde ko mabon etelari ko maloba bato ba bandi tamposika mo kambala mo mabunde ko mongela yo oh mais c'est quoi peke obinga pena vana cuisine ata lali na ndaku 12h 17h bo bimane boke vana bato na bato na terrasse ko la na terrasse ce que des fois on comprend ate côté mela pena mona ate mbede poni na ye esila ate na bi oza maladie du sommeil bango ba commission lo ki sa bato accident ba olinga te place bien ba mela ba kisa bango yo mona mais ba effet nango bando mona na ka pongi ko lialia ngulu akosa c'est pas bon eza kitoko te donc d'examen eza vraiment kitoko te eza kitoko te ena no subisa pa pamba ebimisa ba maina se do eza ba kiss moko boye eza mabe o amela rango donc atika vraiment atika eza kitoko oh tu n'as pas de tu n'as non te que pourquoi ou approcher pas film ta kamano pourquoi mo melango oyo mnene pourquoi na tuna kama na ngai moko anda milonga tuninga bi o melango poani abi ya mas ne lisoko mas ne lisoko ya net ka bon ye aza ba excusez nga azaka na moi ba commune mo banda ovanda bazaki net bato mo net ba sala la concurrence donc oh moi oh se ba oh bato ngambo avenit bato ngambo ba minene moi na fo ya ba ona pe ba minene moi oh se ba ko to ba kufeli moi na ba ona pe ba kufela donc bilamba ba ona ba lata na matanga moi ona pe fo ba nan ba lata moi pense ne lisoko ya biso to sona na biso na baba tamna mito net ndena ba mikolo no so na te ya so bina na tele kabu ngabi oh ya so bina ya biso to sona net baba ya donc comment on a eu et pas les arabes d'exact donc à quoi ça voilà tout comme il a fait monsieur pour te clôturer na tout nos questions moko e mela masanga et c'est moi te ko reni ba maman ba fi ba comme ezaki na kisi moso ba million ko mela mbala ta de kaza masanga olango te o kali solongo na kali solongo mais
nga mela masanga naturel na mela masanga naturel non ke na mela rapona mela na langwa te en plus na kimara na kuit nanga nga to rovanda ta to vanda wa piso na mela na mo sentika kuit na si yo na linga tambo sambo te na si no na ya ndina bima na transport na kinanga na kina la seko benga lobi na langwa ki jeni nga na langwa ki so je ne pourquoi fi mando sala bongo o bien la kis po mela masanga belé pourquoi que ba moni prods et ok qui prend musu na mokili bimsa mutu ya buzoba mobali musu a détester ça dépend mobali yana mobali musu so ko mona jamais il faut faire semblant ba yaya mobali musu jamais ko linga mo samela exemple casa bière atabino moko mwana mwasi e ngana sana ngote surtout so to banto linga première fois to na mi ade castel na de castel mon poko c'est mon fanta mon pe mon fanta na ndinga je mon pe vitalo ka bon moi mi bala bisa poto ba yebala bango to eka boye na melaka secret omona mto okufa na posa castel na mutema ba pese secret zo lukana kite na ndinga sigana betata castel mba bokufa na basambla c'est que mon vieux na ya wili matuka ya kit jeno melani castel combien de bien on na melaka mi bali ba pese bosoka kaka ya mi bali na minika yo Jenny emelele mela mi bali te bo pie castel nga ya no melaka on sait jamais bambote belé ya wili matuka vraiment parti à France bambote no belé eza bongo Jenny voilà na pesi bambote na ngai na ndaya mayeli autrement dit africain libre na Angleterre na pesi bambote na nga na Morietex le prince 10 Jogo solo na pesi bambote na ngai na Alain Massamba na France na pesi bambote na ngai na Ben Landu na pesi bambote na ngai na Kabose Bulembi leader na nga mon leader préféré na pesi bambote na ngai première fois na yamba mutabu aka Kabose poza ka fall na ye wiki banana musala be mission ko sote non qui de une année na quelques mois attends ba musicien ata ba musicien na ye moko Kabose ba prononcer ben do prononcer que leader na nga moko Kabose uzaka yo mo leader na nga na pesi bambote na ngai belé na féroce féroce babi ke non ye vinda ke féroce donc au monde na cité nga no to yo kanate mais libango lo na katsombu komela nga sikoy ba ke to yo kanate po ani be bo solo la ka so bo solo la ti yango zo yindela nga na zilebwe awa na bizo ebo vanda non parce que tozui boss moko oyo kusala yo na nga plaisir balobi Patrick Linda c'est sankanka na kati ya Leiden na Angleterre boss zaka moko kuna na Angleterre Patrick Linda boss ka moko donc kuna boss azaka moko nde to votaka toujours ba président mais kuna président ba boss azaka moko Patrick Linda c'est ça kaka na kati ya Leiden en Angleterre na pesi vient na Mitterrand ko ça nga plaisir makasi via tika ba na été Mitterrand ko papa social asolaka bien makasi na pesi ba mboti bisiko zali ba bonne journée pourquoi pas na Henri Boketu mon vieux na mon appel na ko appel na yo te mo stressant na ngai vient na moko José Kitoko Pembele na bosani jo masikita ba nouvelle na zo ngomi pas zélébrer mais moi pas zélébrer pas balukila ngai par rapport jo masikita pourquoi pas na pesa ba mbota mo boss ba bila midova so côté na zo prononcer mabe boko mela lisusu po na tanga pe mo nkala la mine dova la pesa zélébrer ba mbote belé puis mes condoléances na famille mobimba ya la mine to perdre to na matanga to zo lela na si le lovo meza kika biemande ya matanga poto lele longo na ba o bazolela balela kaka on sait jamais pour liwezo ka mtunyo so Jenny mona mungala ya tongo ye vraiment biaza mama na bango azo pesa ko ndenga lingi merci na ona nengo santé susu na invitation na biso vraiment na si eza dernière fois te to za bananda ko moko merci na ba fan na nyonso eza bongo Jenny na bino actrice na bino comédienne o bolinga mingi na pesi bambote na ngebele na mama na nga Shako azo sala lelo Jenny azala o lelo Jenny so azo mana miso bato pona ye donc mama na nga Shako autrement dit Demolition ma maman préférée ba bisou trop merci na bino nyonso bato bolinga ngai merci na bino donc Jenny la bino ya trop sauf que ngande mama mais bango nyonso bana voilà Clarisse Wechi la patronne na ba classe Wechi ba mbote bele bisuko zali vraiment ba jeune fille mo kasola ka bien makasi ya pesi ba mbote na famille ku ya mobimba ba ku ya baze bele soko za ku ya te en tout cas bima non parce que toza ba baby ku ya ba jise ku ya be ni ku ya nana za ka ku ya te kecha kinana bangole nyoto ba gros bisous ndeti na nungole begonia munyampala yo kap toujours za ba félicitations na obokilo kwa ya obokila libalo za ka kutimia zo fêter on a 2 jours mbonga bon pardon na mona te begonia munyampala blanche munyampala ba bisous na yo selenga plaisir makaso ba ya libanga chosi nino lataka ngabi oya blanche munyampala jamais rata ba gros bisous bisiko zali a Christian Ngole ma maman chérie Elisa Ngole ya clôturer ba ngole nyota kanga bango boué tukutani à la prochaine bye.
et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora, au sommet Sepela TV. Et ça, ma chaîne Nia Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc, ma chaîne est appelée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele va bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va bien besoin de sa promotion il a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc, Vandi, tu dis, mais vous avez la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plats, et ça va client, là, non, donc, la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez béler pour Benga, pour y consommer des décodeurs à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays pour filmer, ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, bah papa, tu as dit binopé, tu télébino, chaîne, il y a sport na kati donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, tu as dit binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la kati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, pour aussi la pour la kati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de la vous avez un numéro, vous de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV.